Saratola soki okolanda makambo ya Karine kolanda nyonso te. Soko ningo créer obimisaka bato. Ndenge Karine azala na super talent kolandaka nyonso te tala ba conséquences. Pardon. Na yo. Na akobel Saratola. Bino bato bomba komonenga na ba Saratola. Tala muta nga bota ba 3 talanga. Sara libumu efandela na makolo awa. Obeta batatu mola tsanzoto ezate poso chebo swali pe kozo misi swali pe. Na ebite soko mo beta na équipe vita imana popolo no na kola no wana je suis fatigué. Moi ça sabwa li papa moko tala makolo pousser Saratola. Ozo banga to benga ngape be ya ko finge kilinzika babwa ki jaria ezem mama yo bolia kambonga lokutati. Ah bon? Yoza mbongo kangisa mutute Sara monenga na ba Saratola tala muta nga bota ba 3 talanga. Sara libumu efandela na makolo awa. Obeta batatu mola tsanzoto ezate poso chebo swali pe kozo misi swali pe. Na ebite soko mo beta na équipe vita imana popolo no na kola no wana je suis fatigué. Moi ça sabwa li papa moko tala makolo pousser Saratola. Ozo banga to benga ngape be ya ko finge kilinzika babwa ki jaria ezem mama yo bolia kambonga lokutati. Ah bon? Yo za mbongo kangisa mutute Sara. Oza mbongo kangisa mutute. Oane sika o fingaka bazui mo $100 mawa ba pesi oke finga okofunda fivete na kalamu. Yo moko comprendre niveau fivete aza obi na kalamu ba obi mise bali abango ka mbongo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, bato ebele bayaka na monde ya chroniqueur chroniqueuse eza kitoko eza mabete. Ba oyo pe bakoma en tout cas pona ko former bato foko keba. Foko tala soki esengeli osalango. Neti Saratola ameka a formé Yagola. Mais Yagola, oui, azokoka, musala na ndenge Sara alingaka sala. Mais tala ndenga zui déjà mbata kaka pas même 2 mois ou bien 3 mois na yebite. Yangwana foko éviter ba risque. Bande kopé oyo majorité bozoya na monde ya ba chroniqueur na yebi na bo jeunesse na bino to na âge kako bozala nango bozala na rêve bozala ba danseuse ou bien bozala ba comédien ya théâtre wana na mona kango pe na yoka kango na minoko na bino moko ezala ba o bazana succès ezala ba oyo bazana succès te bozako sepela bozala ba danseuse ba misusu bazako sepela bakota na bango na monde ya théâtre. Alors, bobosa na talent mosusu pe po soki na tali ba chroniqueuse ya rando na ya sans rando mosusu. Surtout majorité oya rando. Oya bandika na ba clash baza na talent mosusu batiaka kate. Tala par exemple ya JJ. Po baza na talent ya ki atala coupé animatrice ya musique mais eza pasi na ba groupe ya musique ya Congo okeluka musala mwana mwasi comme atalaku comme animateur en tout cas eza pasi bo bazwayo le grand mopao azwa moko mais aumela pete alongwa abwaka pe kitoko mais alongwa yango eza penza pasi pona komona mwana mwasi asala baki animatrice mais bazana ba talent
talent oyo kaka ya bachroniqueuse ya rando baza kaka na talent ya badanseuse te baza mpe kaka na talent ya bacomédien te bajoue théâtre mais animatrice ya musique bazali baza mpe na talent ya kozala ba-DJ wana lisusu eza mpenza pasi na Congo mpo mona mwana mwasi ya DJ nayebi te soki baza me bato oyo bazolanda nga meme na poto awa toza na ba-DJ ya basi bazali mingi te me baza meme na kati ya Afrique ba-DJ ya basi bazali baza mingi te me bazali eza na bapays oyo eza na ba-DJ ya basi ebele neti na baafrike du sud na bamboka mosusu mpe meme na Angola yango wana bandeko oyo basali bakombo eza mabe te ndenge bomati ndenge bolandaka makambo ya Karine aza mama YouTube me bolanda na nyonso te bolanda na baoyo bokoki komaîtriser soko olingi olanda na nyonso yeba oza mpe na riske makasi Karine Mokonzi aza mama YouTube akreya baidéologie mpe baidéologie asali super talent na Afrique abimisi équipe nationale ti lelo na poto awa azobimisa batalant bato ebele oyo balobaka mpo na Karine na baoyo balobaka contre Karine oyo bozotala nga boyebi bozaki na batalant na bino me ndenge bobimi bongo bobimi directement bamisusu indirectement pa ya Karine Mokonzi me eza te soki Karine aformaki fo kokopie nyonso ngulungulu ata kopie na yo nyonso mabe eza te me yeba okosalela nini nini okokoka nini oza nango sire nini eza na riske me moke me tala Saratola atie pole mokendi atiaki Yagola en tout cas Yagola ngo aza kotravaille très bien ndenge Sara alingi meme ngai nayebaki ke bakoki kowumela mwa moke me na kamwa brusquement abimi ye wana aza bisika tendresse mpe aza kopesa Saratola tendresse te me aza kopupula ye kitoko alors Saratola ntango bazopupula ye bongo devant tendresse de binda tendresse alinga mpe rando aza mpe muta rando akosala nini akoseka kaka ndenge aseki mpe akotika Yagola adefule alors Yagola abandi kopupula sika me azopupula mpenza kitoko bon nabengi yango kitoko mpo nga mpe nalinga rando donc nakoki koloba boye azopupula ndenge esengeli na monde ya rando pamba te kopupula apupula ekipe ndika ezongisa réponse bakraka na ndenge akosakana te or ke na monde ya rando soki mutu azongisi réponse elakisi malobolobi esui ye kaka te to esui nango mpe ye te me amoni oza puissant yango apie o réponse elingi koloba Yagola soki équipe ndika epesa ye réponse bamona ye aza puissant soki Yagola na bato ya bacomédien na bacomédienne bakomi kobanga modèle apupulaka elakisi aza puissant siko Saratola nayebi te soki eloko nini esali mpo bakabwana mpo eloko ekokosala bakabwana Saratola ya liboso akoko maîtriser ye te ezala likama mbongo ezala sambongo Saratola akoki komaîtriser Yagola te mpo Yagola alongwe alobi teke asali deja chaîne mpo soko asalaki chaîne tokoloba alongwe mpo asalaki chaîne na ye me ye alobi alongwe abandoleka sikoyo na bachaîne na bato donc soka bandoleka na bachaîne na bato elakisi akei na ye kaka mpo likambo moko kuna na Saratola ekei ndenge esengeli te aprefere sikoyo asalaka nzonzingi oyo ndenge bacomédien misusu bazali
basalaka na groupe moko te, batravaillaka pa moto te, batravaillaka uniquement na banzonzi. Yango na lobi barandonnette mososo, même Yagola azana talent, ya rando, azana talent, ya ba comédien akosa comédie, azana talent, ya ba danseuse, na yebite soko ibobina, mais akoka. Azape na talent, akoki ne pe kozala, animatrice azo dime na groupe de musique, azape na talent, akoko comme DJ. Il s'agit mutumoko a formé ndenge Karine azo bato équipe nationale, bazalaki na ba talent, metengama, e bukana makolo, e katana suki, e tika ba misusu na makwanza, alongoli ba tala wana, abongisi yango, akomisi bango, ba oyo, bazali lelo o bomonaka, super talent équipe nationale, bomoni bango, ndenge bakoma, ndenge bazali. Alors Saratola, risque wana alinga mema. Yemoko alobaki yango. Alobaki Karina Kepoto, avanda kine na France, na château, atikelaki bango ngwende, ye a rapidité na ye. Wane za mabete, alobaki bien pachaba Tim Bilokos na nzela. Mais na ngwende ngo avandi, il fallait pas asala. Makambo ebele, avandi na ngwenda Karini te. Avandi na place o Karina tikelaki, bato mosusu kuna na Congo, basala. Alors, y avandi. Mais akwai ko imite na nyoso te. Akwai kine ko zwape mutu asala rando, azui pendenga zui pole mukende. Mais tala siko akoki ko gérer o ya rando te. Mais bon, e bébé li pété, e koufe li pété, mais Saratola, vraiment, ako pupo makitoko pa ya Yagola. E bandela pamba modèle a popo lié. Générique yango binomoko boyoki. E simbi penza, Saratola azui penza kozwa. Asukisi wana te a confirmé que Saratola zali penza a puchu. Alors bo imaginer kombo wana tango azwaki yango e utaki zozo wapi. Bon, ngana répéter kaka makambo oye bimina munoko ya Yagola. Malobelobi ya Yagola ezakaka. Nete lobi Saratola indirectement. Ah, Saratola, tola. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te be mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.